Jésus nous a libérés de la prison des Messéniens. Nous sommes sauvés. Oh. Yawa longoli biso na mosala ya indien. Yawa batuto bozo loba oh lobi pe mingi tika ka bwa mite ya mabea. Bino boye binga ka 1 mois na tika. 1 mois kaka. 23 ans mobimba na zana mesendien. Lui soit quoi? Ngata nkombote. Nana tina kuna tanga kumba mutu te, na yebi ete. Donc mutu mba ato sali ndenge nini andimote. Juste bien fini. Wana je sais que tipo mutadiamba. Wana CDP mutalibabe ozo tinda batu. Biso batabali babe yo moko ndima batu te ezala bureau donc batu tout ndima raté. Na se référé siko na likam na monaki ya mesendien. Faux chanteur du monde entier. Ya faux ya suka ya ba faux. Ayema ni na martyr. Ayema ki yo oyema na martyr. Pour nous s'en charger na binoté na yo ke la bino mawa. Mais c'est ndia zo kokate bo yo ndo koka. Mutaki sangani yo. Ah yo mutaki sangani yo. Comprendre M23. Bino za ba M23. Bokima guerre. Boyo comme musicien. Vocal non nini badano na yena ndo bana vocal na nini. Mokolo ba sala liste ba kemba na mokili. So bo teko mona ngate na passe la liste wana. Et ça, c'est un challenge. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Si on a un leader dans le cours, bon, il y a. On peut savoir ce qu'on court à champ. Si on a un leader dans le cours, professeur. Silikoti, très bientôt. Et ça, bima. Betutu yanga leri keri ka community selamba batuge ni fumu ino keri bouge ah papa uki sadisa bana baya lwa mudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbo ima théâtre mwana mambo landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Maganda boyigoyina, ungeri ki maganda boyigoyina. Yafisa, lengi lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengo. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs en train de suivre votre émission préférée Yokasson. Yokasson, c'est une émission présentée par les vôtres Christian Vangoulé. Là, vous remarquerez que nous sommes à l'extérieur de nos installations habituelles. Artiste dans l'actualité, dans Makambu. Et nous rappelons que plein dans stade Massina. Donc, il est concerné avec les 12 stades municipaux. Il y a Massina et concerne avec les 12 août, samedi dernier. Et nous rappelons aussi qu'il va faire Félix Ouazekwa. Donc la raison pour laquelle tu s'est déplacé, tu es côté l'artiste, parce que à l'actualité, photo sur la par rapport il y a actualité. Alors rapidement déjà, la vie que bateau vous avez belé TV Moko belé avec Christian Vangoulé, Papa Bonbon. Je dis bonjour, Seden Play. Oui, bonjour mon frère, bonjour, bon nuit. Ouais, santé vraiment calme, donc toujours quand on a rythme là, il y a recommandé un stylo. Alors, tout au Comarani, non, au sein de l'émission, à chaque fois, tout le monde toujours on a papier na stylo zangarate. Ouais, on a parlé na professeur. À tout moment, inspiration, il faut na komara. Donc, il faut na koma. Je suis na comité na boss na makam. Voilà, merci beaucoup Seden Play. Premièrement, merci pour la disponibilité au Pessibiso et tout méga parce que ça va fanatique belé et yayo bané ko senga vraiment que to yambayo contenu pe nous agina studio par rapport à ba travaux. Alors évolution il y a studio à Seden Play to comme dans niveau. Oui, Christian Vango, moni ngesalinga plaisir. Oyena no banina makamuna ngana. Oh, omona bo bandaka makamba mesendien. Oh
Ah. Silikoti, très bientôt. Et je bima. Na osenga na batupenda. Vous avez la Silikoti, ouais. Vous avez la Silikoti avec la danse à Yaya, avec Jessak Chipoy, sous la générique. Et je lance un appel. Na bateau nous avons mis sa générique. Vous avez là. Vous avez un binoka. On a faute, on a un vrai. On a un vrai. Il y a un solo lit. Vous avez là. Silikoti. Avec la danse à Yaya. Danse à Yaya, Silikoti, Bango Babina. Jésus nous a libérés de la prison des Messindiens. Nous sommes sauvés. Oh, Yawalongoli bisona mosala ya indien. Nalimete. Oh, aïe toi, Seden play toi, ben. Aïe toi, Junior Milimo toi, bang bang. Aïe toi, Fati Béton, bing 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 bing. D'ailleurs, Ngweke, ils ont des danses. Toi, on a Silikoti, danse à Yaya, tout ça, on a Ngweke. Soukana danse. Parce que la danse, on a créé une danse pour la bateau, on a binate. Jonathan Sindani, M. Caponois, Mbakisila, mon directeur, a sauvé. Et ça, c'est la danse, c'est Ipimani, Jackie Chang, Chung Chung, Maître Yung Yung. Ozo Pumba Pumba, Yangazaka Dogi. Dans ça, il y a Silikoti. Attends, président de la République, Wabina. Nous avons pas premier ministre Wabina. Honorable député, sénateur Wabina. Silikoti. Dans ça, il y a. Des fois, c'est candidat qui s'en ça. Kangi Mukili. Mais ça donne play, pardon. Aujourd'hui, tu es bien aux artistes complets parce que aux compositeurs. Alors, étant que parolier, tant que nous avons balongol biso na boumbu ya messe indien. On les a ma commis à Mikolo, ba style à Mikolo. Est-ce que vous expliquez biso messe indien aux andani parce que tu es bien aux artistes et chanteurs. Ba indien za bandeko o ba sala ka bateka ba maison ba za nunde ba ko réclamer que balongol on a pas ya messe indien. Au moni roi Marie-Paul. Grand chanteur. Il est roi Marie-Paul Moussa Zalaga. Oui, bien Moussou. On tient fou. Venanga. Roi Marie-Paul. Grand chanteur du monde entier. Yasuka n'a pas regretté que Amanda la Duchesse et Mama Ité. Et on a profité de saluer la grande dame de Luxembourg, Amanda la Duchesse. Vous comprenez? Oh, Amanda la Duchesse, on voit qu'il y a un maïe. Nani abiki sangaye na beleli na zakomba ayokalo sambo na ngaye aman pote obiki sangaye Amanda ye Duchesse nakokuva bonayo batu bazela qui ont les 12 mais naimba qui ont pourquoi parce que j'avais eu des combats pour concert on les a annulé et ça et simbaté. Mais j'ai tenu quand même, en tant qu'un guerrier, il y a mon roi Marie-Paul, a remercié Bipessinanga, Zalaka Ndengwana. Parce qu'on a tous un roi Marie-Paul, nous tous un autre wana roi, il y a musique, il y a mboko yo. Na tous c'était, soit bimsinga na royaume, tous na souka. Na sila, faut na tous un roi, roi bimsinga bi kena ngobongo. Kotikate, il y a ba tuto bozo lo ba oh lobi pe mingi tika ka boa mité ma bea. Bino boye bingaka 1 mois natika 1 mois kaka 23 ans mobimba nazana mesendie nazo kende nazo zonga nazo kende s'il te plaît mesendie ta robo ça la légion à Félix ozo ko comment faut mais ko expliquer biso bien oui bien nazo inspiration na ngana gene ko somba ba rallonge na boutique à mesendie oui que tu en ba india oui na ke ko somba ba rallonge pas mesendie na pesimbo na ka mesendie pesa biki moko, pesa rallonge moko, pesa ni balé, pesa ni moko, pesa ni rom la moko, pesa chapeau moko, pesa ni moko, pesa ni moko. Ah. Ya watu waza wendeni. Joana batindie pa mesendie. Patron na eti. Ake nozo babiloko wana tindie. Baza na ba escalier po magasin wana simangone za minene. Amati siko na escalier bimisa babiloko akoyi. Jo mesendie atindaki. Ngana za wana. Mesendie ukikuna biloko koyi. Nini kuna yoka Joana. Patron a quoi au lieu à tellement à la musicien, non bata musicien à la travailleur naie
akinotala ta akwei ndenge nini yoka mesendie nini kuna baise patona kwei okwei ndenge nini pesa nini moko pesa kaye moko pesa carton moko pesa tomate moko pesa bigi moko pesa nini moko pesa mpuri moko donc akipe na yete ndenge travers na kwei il s'en fout comprendre na s'inspirer sikoyo ngabia donc mesendie oyo ande mona viona limité Félix Oise quoi ngata nkombo te nana tina kuna tanga kumba mutu te na yebi te so comprendre na s'inspirer sur na mesendie c'est na ndenge nini donc mutu mba ato sali ndenge nini andimote juste bien na fini wana je sais que tipo mutu adiamba wana CDP mutu libabe ozo tinda batu biso bata libabe yo moko ndima batu te ezala bureau donc batu tout ondima te na se référer siko na likamna monaki ya mesendie comprendre pas c'est utaki donc muto ya kande mona bendie et puis babandaka 8h ti so ba heure ni na ba 22h so ba 21h bakangi magasin bat basongi que tout na bango ba salaire bazwaka ndemo pe na biso tant salaki comprendre ba 10 000 francs dans mon cas donc après mesendie mais s'il te plaît aujourd'hui ozo nié na traki ba émission so salaki na ba confrère ba collègue musu ba journaliste ozo nié ke Oise quoi azana mulongo ya ba bon chanteur te pona kende tikolo ba grand chanteur te mais c'est même le même Seden Play obande ko se plaindre que non Félix Oise quoi abande ko tanga komo na ote na ba studio na ba intervention ba voko na yo olé Félix aloba que non Seden Play orana mais abane ko ba yango te mais aujourd'hui les mêmes mutu o bando ba ke so atangi komo na o peso makambu o rozwa ora mais yo komi ko nié que non yebiete faux chanteur alors pourquoi bande ko milela ki atanga komo na moi na combien esprit mabe muto bakangi boka réponse muto bakangi azana mulili amona lumière te aibi makambo eza na lumière te ngaza amona ngo normal nzoka bakanga je suis sérieux comprenez tango sikoyo Jésus qui s'est bimisa bitumba Festas Mbuku na bimisa bitumba Patrick Bokilu tout pas les pailles hein vous comprenez Jacques Maïtou la bimisa bitumba mukilisko yebinga nazai koloba bongo banda kala nabike perte otanga batu mususu yaloka papa abimi azumbongo mobo asombeli bana bilamba nga sombeli ngata sombeli yo asombeli batutu mwana na ba sombeli ta alobate bien sûr que oui ah ben oui comprenez Christian ouais. Avant yo yemba c'est moi banzembo esala succès parmi banzembo esala succès oyo zora ba mbongo lelo koma okoma muta mbongo mutoki na ngai na kati moi je suis là yango moni Dieu est juste to suki wapi comprends moi je dis des vérités Dieu est juste to suki wapi bakanganga dans les noirs na kati ya prison muto bakangi na muli aloka mutaliboma moko oleka wana yo mto yeba mutaliboma asali déjà 3 ans awa ba famille ba yeba déjà mutaliboma na biso oyo déjà 10 ans yango 10e année yango mais mutaliboma na oyeba makamwana natuni oyeba ngote mais to tala ouais tu vois ça ni aloka Seden Play j'étais dans les noirs na oyeba te ngana mona ka bien nzoka bien te age kende ba oyeba ngate Christian obana musalo kala mais tala année tout ça une émission est-ce que obana musala lobby na 12h o lukanga lelo bana kala ulukanga non tout ça la concret ulukanga te o lukinga po ani po o monisco lumière jomo ka pelikuna Seden Play e ngape fana sa émission tant on a zagi dans les noirs so na yaki Christian ngapa pesa oufra futsanga mbongo $200 $100 nana ngopete émission exacte pour na yeba. Par rapport à l'intervention de frère Nayo Champs-Élysées, alors très bien que les chanteurs nyonso au baleka na culture pays vie. Ba intervention na bino comme ba vocal na bino donc esukaka na ghetto pour mutai bon faut ka moi na matete ou fréquenter la culture pays vie. À part ka vocal moko ya Jos Diena ya mokilango liboma onde et 4 ba frontière. Alors point de vue par rapport à ba propos ya Champs-Élysées.
Bon, nesi yekutazana innocent. Mwana kisangani, zonga kisangani. Ok, c'est silit. Il faut zonga kisangani, va foutre le billet. Faux chanteur du monde entier. Il y a faux, il y a souka, il y a faux. Aïma ni na martyr. Aïma qui? Yo, Aïma na martyr. Pour nous, on s'en charger na binoté, na yo qui a bino mawa. Mais c'est ndia zo kokate, bo yondo koka. Mutaki sangani yo. Ah, yo mutaki sangani yo. Comprendre? M23. Bino ça va M23. Bo ki ma guerre. Bo yo comme musicien. Vocal non nini, badana na yena ndo bela vocal na nini. Vocal na nini. Ngana auto loba bien que nazaki dans les noirs, d'accord? Yeso kaza la lumière, vocal na nini. Na kena bino sko moko ba faux chanteur du monde entier. Comprends? Yo mutaki sangani yo. Vocal non nini. On a un combat, il y a un accident play. Oh, mais c'est Ndia Zokokati. Yo no koka. Tabatum sous. Comprends? Ngana lo ba bien attaquer na mulili. Na bimi na lumière. Kasi bota na sko ba vocal na ngande ba to ko bimi sango. Yem tayemba kiawa. Ayem tayemba wa. O yem tayemba wa. Ozo mata na tika maloba ka ya pamba ko yemba te. Mokolo ba sala liste ba kemba na mukili. So bo teko mona ngate na passe la liste wana. Et ça ba challenge. Yé mutaki sangani wana liloba nini toke na maloba tato yeku na makama yemba kutaza innocent. Je suis leur professeur bazwa cours ndeni ba yemba kanene ba sala ba inspire boy so nazo pesa leader na bango cours bon yé o pesa wazo ko cours à chant oyo kate so na pesa leader na bango cours nga professeur parce que aimer so ba chanson telle que ba photo et ça là ba succès à l'époque c'est une play aux agino na culturate. Ezomena senga muna yopoke. On a été. Côté na ba yemba na ba grand chanteur ba yemba place wala. Ya zate. Chose diena, Yvon Bigogo, Tripason, nana mususu. Chéri B, ba grand chanteur. Ça là ba lead. Yé na makamu ya chant kotanga ka yete. Kotanga ka mutu wana te to beta masola les 12. Et disque concert nangane leki to beta masolo ya silikoti ngam na sala classement ba chanteur ya ba grand chanteur na makama ko tanga été asa innocent ngana grand chanteur hein yo mon on peut cette équation ngana grand chanteur je sais que poi grand animateur Jos Diena grand chanteur vous comprenez te yo tanga la batuté ngai professeur na tanga comprendre Suzuki Luzubu grand chanteur, Suzuki Luzubu 4x4. Petit frère Karsini puis na Kilsira. Yoko tangela ngai te, yoka professeur, yoza innocent na makambo yo. Comprendre? Babia Ndonga grand chanteur, Eric Tutsi grand chanteur, Ferrigo la grand chanteur, Emene a grand chanteur, Papa ma grand chanteur. Ngam na ça classement ba grand chanteur. Félix Oiseau quoi grand chanteur. Tangiote, oyebite Moutasala erreur na makamono c'est Papa Wemba première faute. Par rapport à quoi? Yem ta comme ça mais c'est un chanteur. Joaka banzembo yemba na yo nenga ba peso banzembo Papa Wemba oko comme c'est chanteur. Première erreur grave. O godé le fomba regretati lelo. Ba Guy Moller ba Sampayo ba souhaiter lesi bango tout ba regretaka. Papa Wemba sala faux. Et mené à kufa na komo na koma Papa Wemba na munoko au sala faux. Comme ça, Moutouana chanter au salafo. Mais il faut chanter. Pourquoi vous connaissez le Moussala dans le mouvement là? Vous connaissez le Moussala n'a pas grand chanteur. Le Moussala est musique. Na oyema na mungo na ye. Nga oyema makamlanga. Makam joli qui est là au séparateur on a Youssouf Mbala. Vous comprenez? Et bah au séparateur. Moni. Parce que ngai professeur. Na comprendre que ah il faut que na moto que na moto que na moto. Avant ya yemba ngati. Vous comprenez? Mutaluki makamboyo bazami balé na carrière à Messendien. 1 Papa Wemba, 2 Jos Diena. Jos Diena par rapport à quoi? Papa Wemba m'a expliqué déjà. Jos Diena a Luka Makambu, yé mutayana makambo, il faut Messendien abeta stade de Martyrs. On était à 3. Jos Diena na di solo na uti na ndaku. Tout le monde a yazo sepela oh moto ebi il faut beta stade de Martyrs. Faut na sa prise. Ngabi ah stade no beta. Tout ça na j'ai ça kuta télémi.
parce que le quoi je sais que là Nathalie je sais que zone skit accompagne que yakana soda je sais bandeli susu oh ne za wana pa photo beta stade de martyr na tuni nabi stade nini te alwe de martyr talwe ka photo beta stade ngabi stade nini ya Kingabwa oh ya wewe ya Masina Pascal terrain ya Njili Sainte-Thérèse to Siwambanza na Mukali to stade ya Kitambo ya Vélodrome to 20 mai to 24 au stade de martyr maman na télé yoka chez ça yaka zong yope zonga to solo là wana messendier ana kata parler tanga bimi Josakei azu courage oh venez ça il faut beta ça ferait boule et banda wana est-ce que yo yebi est-ce que bah là na babi que José die na mtabana toi surpris mais quand même bi bo PCP ba idée que non bo que ne peut moi offrir ici ne baninga ba ça ba stade de martyr bo télé na jangote directement yango na solo ba livre oyo tangité ko beta liso na ngote yo tangi livre to ngo beta liso na ona kati sabo oyebe ondeni ba tout to bozo yo kama mission c'est na lobby boye oboza ba innocent botika na bino surtout bato bazolo balanga ke au sein des missions trop tika bona boye bo alukuta et lobby on l'a dit miye na yo kate ngana gotika Jean-Paul Kalema boyi Marie-Paul abina tikate Pichu Santiago abina tikate parce que yo banga tika yo ne sinanya ngane na zaboye nazaka na bato 99% ba kumisa ngana na bango ba soleil diata la lumière du ciel vous comprenez ba bea ba mabea na Suède bino bato boza pour ngaite lo bino wera son celui qui n'est pas avec nous et contre nous zala kuna na tina lota aujourd'hui bino boti qu'il sera bokei pour rentrer le camp de bino okendaki événement ya stade de martyr à Félix Oise quoi et au kitana mai mais la grande surprise il y a peuple que connaît tout le monde Félix Oise quoi enfin a dévoilé banana au baï go kunda trop bino botika qui quand même au moni résultat dans stade de martyr plan craqué wana zo seka o tolo bani bat ba ko ba mama banga wana zo ba mama banga Christian Christian fanga ba plan craqué a craqué na bien ko luka makamute on se Jos die yango moni Jos die na beli souci pour ni esimbité chose abenga biya après 27 ans il y a orchestre et là ba futi biso ngwana ngai ba futi banana o na biso na bino ngabi yo ba futi yo mto luka makamwana etali ngate Jos grand chanteur nabi concentre-toi na force de carrière de caractère album à Jos de Moni Bongo après combien de personnes zelana wana talingate a otunga makamwanga na bien na yebi ekututa Jos die na force de caractère ezobi makalate vous comprenez maman na disque Jos die na Tony Blair concentre-toi dans ton album tika makambo yoko akomobela ou bazo seka biso ne ba l'échec oui l'échec ya ndini stade de Martyr Mikolo yene l'échec na classement les kindi l'échec ya batu tout et puis faut te bien bakangi stade de Martyr ah bon bakangi pourquoi bakangi yango babi muto avant beta faut ba na quartier na ye pota kolela yo nani onga Jonathan Sinani yakawa bano le kana balabala moko na quartier na o ba yeba doki balo to yebi Jonathan Sinani na yebi bakomi yebi nazo bete sur ça il faut pas comme ça 120 000 personnes na quartier non sur 120 000 personnes jusqu'au batali sur 120 000 personnes oui na komi 120 000 personnes sur 120 000 personnes jusqu'au batali batu combien ba yebi yo na quartier na onano on a zamona masisa net nga seden batu na masina mobimba baluki 120 000 personnes ce bat ba yebi nga balaka 12 sur 120 000 personnes bakanyinga na kasho pour ça la campagne bakanyinga ti 6 mois et comme bon donc bateau ba bebisi makamba ça il faut akanga bango voilà tant yo zoba kino au Talayiku stade de Marseille mais moi c'était hier ou avant-hier na moni na ba statina yo o che vidéo ya stade de Marseille ya Félix Oise ko tanga ça la du monde au tchongo kuta nzembo ya XO na nzembo ya Michael Jackson ça prouve pena que non c'est pas un spectacle on a quand même. Pour ton information, ngam na gérer téléphone la ngade. Na habité sur Sindani, Jonathan, yem da gérer na MK Ponoir Mbakisela, mon directeur. Bilo on a nyo so ba gérer libanda na Irbano Kavula. Comprendre? Agence Mixobe.
na Gloire Luboa, je l'aime, na tonton promo. Bah j'ai rablo langa. Vous comprenez? Bah Facebook langa, bah donc tant que vous commandez occasion bah personne réponse ngate. Oh ngala la tala te. Vous comprenez? Bah komelo neka esprit na bangé sali, bah komelo. Vous comprenez? Alors pourquoi est-ce que tu as une vidéo on a banzé ba XOR quand même vous avez informé par rapport il y a statine parce que statine elle rose à la privé aussi vidéo oiseau que tu as XOR. Alors est-ce que spectacle au Salamagina stade des martyrs au yo monaki il y a un des spectacles au bino on est préparé ensemble tant aux agneaux là qu'il sera. Eh voilà. Bam bam XOR. Total film XOR kala. Bon. Faux stade du monde natif banda stade banda pour na ça classement nga vous comprenez classement ya côté ngam na ça la classement ya ba tutu ya ba journaliste mo connait ça la classement so na Tcheyote Christian vango ko discuter te c'est ko yebité vraiment oni on est des so joie ko ozwa grand cameraman mon mutu ko awa King Kester est mené à sa koto. Donc il y a mon colo stade de Martyrs tabanda ma solo. Il y a quoi? Tel numéro 1 il y a quoi icône to compter numéro na été. Vous comprenez? Parce qu'on a battu tout bêta stade de Martyrs numéro 1 champion. Ouera. Mon mutu. Oh Ouera. Moi, je numéro 2, il y a jusqu'au 2 Makolo. Numéro 2. Numéro 3, jusqu'au 4, 4 c'est boum. Numéro 4, il y a jusqu'au Makolo. Numéro 4. Numéro 5, jusqu'au Ebandela Mukila. Jusqu'au numéro Souka Autobeta Mikolo. Donc, mes Indiens, les Cheki, Nabatutu, les Kindi, donc les Kindi, je place Mukila Souki Yamboa. Oh Milou a tenté Milou hein parce que na mon kila place mon kila souki ce que place ba pour les a place ya ça donc il est chèque na mon ngamba so ba les kindi donc il est kindi les chèques ya ba tout donc il y a un bel chose hein juste bien na bel pona mpiaka Félix Oise quoi c'est l'obino Oise quoi salim mpiaka ngana iba kamleta que no tuna jos mukolo makamona jos yemta yoka passe ngana passe ni na yoka on comprend là chose idée là naba Charles Bon Zola ba Charles Bon Zola ba chose idée na ba comme basse bango batindaki bango bapesa ke bulu wana bango bayoka parce que tout na bango nge talinga ite e talinga te ngai boze la silikoti oya o ba linga bimsa générique azéana natikeli mboko bimisa nzembo pona na bimisi nzembo te TikTok eza dans le terrain hein TikTok est dans le terrain oui na mona TikTok moko ya masala ngai Jordan Kousa Jonathan Sinani hein TikTok ya Jordan Kousa souka na générique TikTok featuring ya Oise quoi na Maestro Fabregas na bien so beti TikTok au moins ya Jordan Kousa ibima wana et ça dans internet Jordan Kousa merci TikTok Jordan Kousa. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre entretien. Alors, point de vue par rapport à l'association à Maestro Fabregas, Félix Oise, qu'on a stade de Marseille. Est-ce que, s'il te plaît, Fabregas a apporté un plus pour le concert? Maestro Fabregas a apporté un plus. Nous ne pouvons pas s'attendre qu'il va la Chobaya. Na komi museki ndingu so atie bongo c'est tika. Alors pour clôturer par rapport à faire na bino na culture pays est-ce que musique au bino betaki ezalaki n'impact c'est ça qui plein par rapport il y a concert il y a Félix Oise parce que tout le monde peut écouter le mouvement moulin ezalaki hein ngai eza normal nazwa ki attaque physique et spirituelle n'explique que est-ce que n'explique on a une émission expliquez mbangu ezaki prévu instrument o ngai fana beta ezaki instrument oyo pasteur Kabunda Walesa abeta ki le 11 na martyr na tongo nango asisa ki so ba 5h pasteur asisi na kenayi
Parce que mon collègue Simon, il fallait qu'on ait 6h, 6h30, 7h plus tard, 8h, 9h, 10h, et comme il y a un municipal, il y a Massina. Vous comprenez? Et ça, Messendien, après c'est mon collègue Félix Oisé, quoi, Messendien. Ngana ba Messendien. Comme on a ba na bien monté. Après si mon collègue Simon Bongo, pour donc il a un instrument. Instrument ko bimelangai, instrument ko bimelangai 17h45 minutes, 17h30 45 minutes. Au cas où on a bête là qui passait, na martyr, et avec un instrument au bas, il peut bête en haut. Donc il me botte là, on a un instrument là, il va monter il y a 12h. Sikoyo, donc il bat bazeli instrument à 12h, na 13h, 14h, 15h. Ngamo na ibisi directeur nanga MK Ponoa Makisi là, na Jonathan Sindani. Bo filmer image ya podium ya Pamba. Boti na net, boti na partout, bo ibisa batuke. Nengi za na instrument za na nzela. Banda banda ozel instrument. Nzo na instrument ezaki désuet et mona na te quoi. Concert est raté. Nzambe lokwa linganga, Jésus-Christ à côté linga, a gagné le mukole instrument. Mais yo ba pesa ki mbongo. O sala bwe poani. A surtout na 15h. Ah, tuke instrument, ba meme instrument kuna na Masina. Iye mo ka betelinga lisolo, ba pesa nga mbongo na na ngote. Ozo pale. Ndimi peko? Te ngana ndimite. Ngana ndimi ko mona te, na yebi ko mona te. Ngana ka so lobike. Donc muto instrument andimi mo ka fuya na bi Comment on a bien goûté? On a bien goûté dans les bancs pétés. Vous comprenez? Il y a un salaire qui est un ciment, bandi ça 19h. Où est Katani? Na c'est la groupe na Luaki. Na kase yaki na kata instrument. Ote groupe ezana nous na kasafubu. C'est le mois 19h ya koto na débrouiller awa. Heureusement même Capono azali wana ba maître Maurice bazalaki wana ba soleil diata la lumière du ciel. Basali ke baluki groupe moko wana quelque part bon esme européen na 19h na 20h30 na yeko mata podium na 21h30 donc batusu bakendaki déjà même sou bazawe pe ya butu wana to salaki na bango. Ce qui était très important pour moi que je sois sur le podium, c'est 12 août 2023 ezalaki anniversaire ya Jesaki Poi na betaki et les gars qui c'est streaming ozana ba image mais image ya Messendien wala saka bang 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 bang. Voilà que ça côté à chaque plus de 143 99 99 032 66 plus de 143 99 99 032 66 Rebecca Toto ba diamant merci maman na soutien na yo Mabea merci na soutien na yo kuna depuis la Suède donc ba o nyonso balingaka set and play Freddy Mingele, Tonton Promo, merci, Urbano Kavula, Jean-Paul Kalema, Nabo Sanité de Don Swadi, Wadjeni Kaba sous conteneur à Bilamba, Nabo Sanité Samouraï Manzao, les grands Italiens. Donc vous avez et belé, la voix qui caresse Yeyo. En tout cas, beaucoup Melanga bientôt, Silikoti, et vous aurez la suite, la bonne suite avec Set and Play. Jésus nous a libérés de la prison des Messéniens. Nous sommes sauvés, oh. Ya walongoli bisona mosala ya indien. Nalimete, oh. Jésus, merci. Voilà, merci beaucoup Set and Play, merci à tous les fidèles téléspectateurs vous allez y brancher sur Centrale Télévision. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je m'en vais à remercier mon vieux Igo Makomi. Merci beaucoup à mon vieux Scottine de Tani Papa Hero. Joyeux anniversaire à vous. Et merci aussi à Michael Mingashanga Aigle. Bon week-end à Abigail Mokamba, petite fille. Merci à mon réalisateur d'aujourd'hui, Ratsi Kazadi, merci à Roger Matadi et merci à toute l'équipe de Centrale Télévision. Quant à moi, Christian Vangoulé, je vous dis au revoir.